Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Un bonjour matinal. Le sako na bino nyonso. Balandia, greffier international officiel na Facebook. Le sako na bino. Bonne journée à vous. Et bon courage à vous aussi. Naba Oyo. Bazako sepela. Jour Yambotama Nabango. Je vous souhaite de bons anniversaires. Mais, Bisaba Misusu Oyo, Lelo, na peuple mokonzi, bandeko na ngai, eza ya munene, tobungisi moko ya baoba na biso, moboti na biso, Mama Vero Lisombo, oyo boyokaka wayambo abelelaka mbara inso. Mama Vero Lisombo, mama ya bana ebele, et parmi lesquels vous trouverez son fils, son enfant chéri, Nakomboya Star Munene Bokechu Wayambo, Bokechu Longombolo, Lisa Lusuki, Oyo Azali Mobundeli Munene Yamboka, Elongo Moko Nabiso Baninga Baye, Bakulutu Baye, Baleki Baye, Mama Wana Wabota Biso, Mama de la Nation, Atika Kibiso, Nadati à Lobby, le 18 mars, na hôpital Ngaliema, suite à une longue maladie. Vraiment, bande bonangai, yangwana lelo, na tongo na marche ya lelo, marche de la santé, comme d'hab, malobaki bon, na solnaye bisabino, na baye bangai owala na kangai, na bamina ngai nyonso ya Facebook. Tozala na moi une pensée pieuse na ndenge touti kobungisa mama na biso wana, une maman de la nation oyo aboti ebele yango wana tolobi na ye, tolobi boye, que son âme repose en paix. Voilà. Donc, peuple Mokonzi, nous sommes en deuil. Nos programmes Nengenini Ezalité, le Kambokoi Lobby. On verra avec le temps. Comme ça, Toya Goyebi Sabino. Programme Oyo et Kozala. Rétabli na famille Mobimba. Jennifer Mbombo Madi, le sako na yo, Mama Jennifer Mbombo Mobundeli Yamboka. Partagez les directs. Partagez les directs. On n'en aura pas pour longtemps. Le plus essentiel, c'est ce que je viens de vous le dire. Donc, Witikaka, Kobungisa, Mama Nabiso, Mama Vero Lisombo. Na Kinshasa, nous sommes en deuil. Bon, Ndengezala Kaka.
Mabiso, Africains, Congolais en particulier. Tango mawa tokabolaka mawa. Ya bisengo tokabolaka bisengo. Mais sikolo ko tozana mawa. Tokokabola mawa na biso. Na ndeko na biso bokechi wayambo. Que je lui présente mes sincères condoléances les plus attristées. Voilà. Bon, bande ko ngai tokoki kobosana te ata tozali na souci ya makasi. Mais bande ko ngai biso tozali ba soda. Ba soda ya ikolo. Ba soda na esprit. Ba soda en tant que des révolutionnaires. Soldats en tant que Babundeli Mboka. Et puis tozali ba amoureux du pays, les amoureux de la terre. Tokoki jamais côté Kamabele wana au nom de la nation congolaise ou zaïroise tout entière. Tokoteka kama bele wana te. Voulu ou pas, nous allons tout faire pour la récupérer entièrement. C'est-à-dire, pour Nakoloba, nous avons, bien évidemment, nous avons des ennemis internes et externes. Mais tango ndako epeli moto eke toyebi moto oyo aza kotumba moto oyo apelisi moto wana, il faut que s'attaquer na ye. Mais moto wana azali moto ya kati ya ndako, mais atumbi ndako nako, on ne peut pas le pardonner. Azali mutu oyo foto lakisa ye ke akomi monguna plus que banguna. Bandeko na ngai boyeka mituna yango oyo mboka mibale eza na guerre, soi-disant, parce qu'il s'agit d'une guerre fabriquée, préfabriquée, une guerre soutenue par la communauté internationale, multinationale, américains, canadiens, français, belges, anglais et consorts, pour leurs intérêts financiers et économiques. Bandeko na ngai, guerre wana ezalaka préfabriquée. Ezali lokola guerre ya Ukraine na Russie. Guerre na biso yali guerre moko économique. Yango wana bandeko na ngai toza bazali ko bomba bitumba wana parce que bayebi pourquoi bango batu ba organiser, bayebi pourquoi ba organiser likambo wana, déjà likambo ya ko boto la biso mabele oli kalamba, eza likambo ko boto la biso mabele, eza likambo ya ko boto la biso, ya ko yiba biso, ya ko spolier biso ba richesse na biso, ba ressources naturelles na biso ya mboka. Donc Mayele Mabe ya Mindele, en complicité avec leurs mercenaires Paul Kouagame ya Rwanda na Museveni, balobi ba exterminer biso peuple congolais, peuple zaïrois. Tozana na maloba ya koloba te, ndenge ba botola Australie na ba aborigène, ndenge ba botola
États-Unis d'Amérique na maboko ya ba indien ndenge baza ko botola ba mabele partout na ndenge pe balinga ba botola pe Afrique du Sud. Donc bato wana baza bato oyo ko vivre na bango mayele mais lingolo batekele kwa tuza ba africain donc ba monela biso to comme ba esclave na bango pendant que ba richesse eza ya biso mais bango ba yaka bazwa kango nanko ba bomisaka batu ba créaka ba terrorisme partout ya moni ba français lelo oyo esukeli bango mabe nzela oyo biso ba bundeli na bino to senga kabino Antoinette Bolochwa lo sako mama na ngai lo sako ndeko mwasi bitumba yango yo toza ko continuer ko bunda lokola leki na biso Alain Bolochwa Ibola on est ensemble ko tika bango te to ko kende na bango kaka boye. Voilà bandeko na ngai ya minene ezali ke mindele bazali na avance sur biso na koyeba makambo tout oyo etali ba richesse ya mokili ba minere na ba place tout bayebi cartographier na Congo bayebi nyonso bandeko na ngai yango lelo toza ko kufela mais lekolo atozali ebele na biso bazali mayele mingi te bato lokola nete ba Félix Tshilolo Félix Tshisekedi famille wana c'est une famille à bannir ndenge toza ko kende boye c'est une famille qu'on ne pardonnera jamais et sengona biso ezali kaka ke ndenge mituna bango esalaka te ba criminels du sang criminels économiques régime ya ba médiocre basali sous erreur fatale ya koyako rétablir la peine de mort oyo ezalaka suspendu depuis 2003 moratoire wana esalamaka moratoire wana esalamaka na 2003 na époque ya Hippolyte Kanambe oyo bino bobengaka alias Joseph Kabila après sima ya liwa ya Laurent Désiré Kabila pona kosala gouvernement ya 1+4 bayaki kokotisa kosala moratoire wana pona ko protéger tous les rebelles oyo bazalaki ba complotiste ya kobundisa mboka na biso koboma bandeko na biso banda wana ti lelo oyo tokoma plus de 16 millions d'habitants moratoire wana ezalaki ko protéger bango mais kozanga koyeba ngando akimi mbula na ebale bandeko na ngai lelo oyo régime ya ba médiocre ya Félix Tshisekedi Tshilombo Tshibwabwa oyo cerveau ezika aye ye moko na justice na ye malade ndenge ye moko pe aza ko qualifier yango ndenge ye moko na bilobaloba na ye abombaka te alobi ke justice na biso ezali malade. Pourquoi? Parce que ndenge bakanga Stani Boujakera et que ye moko ako s'impliquer pour na koluka libération ya Stani Boujakera. Dans l'entretemps, ye moko Félix Tshisekedi Tshilombo na ba déclaration na ye intempestive na ba accusation na ye moko a critiqué armée na ye
FRDC soi-disant que armée wana ezali incompétente. Donc mutu ya boye en tout cas bandeko na ngai azali mutu oyo akoki jamais ko diriger un grand pays comme le nôtre. Et ndeko na ngai bandeko na ngai lelo Jenny Lembigazor Losako mutu wana toko limbisaka yete. Oui, Jenny Lembigazor likamolobi wana ezali ya solo alobaki yango pe lobi. Félix Nengadali wana ami beti bal na lokolo na ye. Comme d'habitude, c'est pas la première fois qu'il arrive à prendre des décisions sans réfléchir. Mais il a réfléchir dans l'intérêt na ye parce que bango batu ya idepest ba réfléchir saka kaka pona ba intérêt na bango. Le kola baza miyibi, le kola baza ba voleur, ba pilleur, il y a ba matière première, baza ko yiba butu moyi, baza ko yiba, baza ko kosa, ba kosa kapika kapona intérêt na bango. On ne bâtit pas une nation avec des mensonges et la trahison. Basali bazongisi loi wana. Pona nini balingi ba éliminer tout le monde, c'est-à-dire aux à la politicien, bon, bah vrai politicien bazali le ko là-bas aller bolocho. Mais tout le reste wana ngana benga ba politicien. Loi wana ezali pona ko exécuter ko boma ko éliminer batu nyonso baza ko dia bango panzi likolo. Na plan machiavélique où il y a Félix assigna ba accord obscur na Paul Kagame, Hippolyte Kanambe na ba Museveni. Donc batoyo bakabandima kiteke biso ba oyo toko telemela ka bango. Bandima kiteke toko telemela ka bango. Mais to telemeli bango makasi na kati ya mboka. Alors balingi ba banda ko éliminer batu. Ba intimider peuple oyo kotikala. Pour bango ba continuer existence na bango. Il y a gouvernance bidon médiocre oyo bazako sala parce que mboka wana d'après bango la République a démocratisé du Congo aujourd'hui c'est un pays de criminels et ça doit rester ainsi. Bisoto lobate yango wana Félix Chilolo na batunaye déjà depuis février bato neti ba criminel oyo ba rebelle lo kwa neti ba Jean-Pierre Bemba bango tout basanganaki bango ye soi-disant ministre de la défense basalaki réunion na niveau ya commandement ya armée na bango pour balexa décision wana auprès ya ministère de la justice basala yango loi ezonga yango na mama wana Marie Rose ayaiko faire voter loi wana en passant par la réunion ministérielle là bango. Alors la décision ya minene ba décision wana ezalaka décision moko il y a décision moko supérieure et cette décision moko très très capitale il y a kolongo la vie à mutu et ça le quoi ndenge mutu abotamaka c'est quelque chose d'extraordinaire pe mutu tango akufaka mais soki mutu akufite mais bon longo la vie na ye bon longo la vie à mutu na mokili et sengaka vraiment justice yango ezala justice moko
très approfondie. Et dans la justice moko loyale. Et dans la justice moko que obomi babomi yo. Obomi babomi yo. Pas n'importe comment. Mais oyo bato yo bauti ko zoa. Bato ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des aventuriers. Bazali ba criminel. Otobenga ba criminel du sang. Bazo sala yango pona ba intérêt na bango mama Eunice Banze. Kolo ba super, oui, comme supermarché. Na kati ya Alost. Yango na tobenga kabino ebele. Bole kabino nyonso. Po azalaki na superette. Siko ya komi na supermarché. Toujours sur la même avenue. Gantse Strate. Gantse Strate. 53 na numéro 92. Bole kakuna bokuta nyonso. Et après kuna, mesdames et messieurs, bokozanga eloko mokote. Ezala ba bijou fantasy. Ezala maputa. Ezala biloko kolia ba produits exotiques ya komela ezali soki kuna bokuti te na moyi soko raté na moyi kuna to bosana te ba mama Eunice Banze ba boti pe bana ba William Bolombo ba Robbie Bolombo ba fungoli pe night shop awa na Waregem komona yango sweep and shop na butu bo soki bo zangi eloko bo zaki tango comme pa mama Eunice Banze te kaka na Flandre awa eloko munene pe se fungwami sweep and shop ya William Bolombo et Robbie Bolombo na kati ya Waregem kuna pe bokokuta oyo esengeli pona bino batu ya butu na batu ya moyi oyo bazanga ki kosomba epa mama Eunice Banze baleka ezali na balabala Roterey Strat 222 Roterey Strat numéro 222 na Waregem. Voilà. Donc bandeko na ngai tozonga na liboku ya likambo basalaka justice na ndenge ya bosolo. C'est la justice qui élève toute une nation. Mais na mboka wana ya Félix, na mboka wana oyo Félix Tshisekedi na régime na ye ya moyibi ya lokuta tozalaka jamais na justice ya solo. Tozalaka jamais na démocratie ya solo. Ba slogan na bango ya IDPEST oyo oh le peuple d'abord, oh état de droit, et puis tango ba yaki balobi na biso tokome sana ba slogan wana misato ekenda wapi yo ebunga na ebale ezalaka lisusu te bandeko na ngai soki botuni bato ya IDPEST bakoma kobeta minoko. Tribalisme na tribalisme, trahison na trahison. Lelo oyo boya kozwa décision ya ko rétablir peine de mort. Mais peine de mort wana les mbingazor akomi yango wana peine de mort wana et rattraper bango bandeko na ngai mama Eunice Banze et rattraper bango bandeko na ngai na ndenge ya mukete bayebaki eloko za baza kosala te kaka ndenge basalaka ba erreur ndenge ye moko alobaki na investiture na ye il ne va plus reprendre les erreurs du passé mais ba erreur du passé yango ye rattraper ye dès le premier jour kaka bandi koloba masolo wana et rattraper ye biso ba oyo soki tozongi mboka wana Jenny Lembigazor na makambo ndenge za kosalama la
la première personne à exécuter, je dis bien, première personne, Yako Boma, c'est Félix Tshilolo. Deuxième personne, Jean-Pierre Bemba. Troisième personne, Gilbert Kankonde. Oyo, Ameme Lakibiso, Nenge, chef naïf, Félix Tshisekedi Alobaki, awa na suka, ke mutu oyo, lokola ya mesana neko wangana, abi mutu oyo, akotise Lakibiso, oyo bengaki, ba terroriste ya M23, pe bafandi, une année et 4 mois, na kati ya Congo, ezali Gilbert Kankonde. Donc c'est une haute trahison. C'est une haute trahison, bandeko na ngai. C'est une haute trahison, bandeko na ngai. Donc, na ye, na Félix Tshilolo. Lokola ye, aza ministre intérieur à Félix Tshilolo. Un ministre de l'Intérieur ne peut rien faire sans avoir, avec une telle acte, sans avoir l'aval, il y a chef naïe, il y a président naïe. Donc, bango tout, bazabatu ya Boma. Tous les rebelles, pour basalaki, basalaka, moratoire wana, pour na bango ba rebelle, la période il y a gouvernement, il y a 1+4 pour faire régner la paix. Mais bango bazongisi yango. Or, peine de mort et zongelaka n'a pas fait antérieur. C'est-à-dire, même avant 2003 wana, et ko zongela yango naba 1994 et ko zongela yango naba avant 1994 nenge bayaki ko Paul Kagame après liwaya Abiyarimana nenge baye ko agresser biso ba congolais na mboka na biso to yambi bato na bango oyo baza ko kima bitumba oyo bango na bango ba bomana kikuna biso ndele to komi ko payer. Donc, bandeko na ngai, bato yo biso toko boma. Ba parmi ba rebelle wana, mozomona ba Jean-Pierre Bemba, ba Mbwisa Nyamu ici, ba Kamere, et tout ce monde-là, bango tout, baza ba criminel de guerre, bango bato ba boma ba Équateur, ba boma bato partout na ba guerre na bango ya 6 jours. Ndenge babunda na bakobolo banini na bakisangani kuna tout ça. Trop c'est trop bandeko na ngai bango baza ko bossa na ba acte oyo bango ba posa ba boma bandeko na biso ba innocent ko kunda basi vivante ko kunda basi vivante. Alors bato wana bakanisi ke ba peine wana ba makambo bango basala eleke ndenge wana ba ko boma mutu ezalaka toujours na cadre moko judiciaire na terme mo babengaka wana oyo ke peine wana ezali imprescriptible, voilà wana ezalaka ba peine moko imprescriptible. Donc ata olinga bolinga te. Ce qui te dit exemple, par exemple la Bitumba, il y a première, la deuxième guerre mondiale, n'engue ba boma batu ba juif ba boma batu kili ti le loyo ba landela kabango pe ba kanga kabango map nani oyo derema ba kanga ki un français comment il s'appelle encore, Général Mapon ou quelque chose comme ça. Il avait à cette époque-là, il n'y a pas longtemps, il avait plus ou moins 90 ans. Mais Bakangi, Bakina vous voyez quelque part, Dieu tient en prison. Peine imprescriptible. Donc, au Bomi Moutou, ceux qui va Bomi, moi je suis d'accord. Alors, Badekolangai, Bango Baïgo Zongi, ça va rétablir peine de mort. Et tant que va rétablir Yango, Basali Yango Bango Biso Tindi Bangote. Mais Biso Tango Tozako Zongo Namboka Wana,
nous allons condamner à mort tout oyo ba bomi bato ba tangisi makila peuple congolais ko banana Félix Tinasé donc to ko bikisaka bango te parce que ba trahison ya ndenge wana oyo ba Félix azosala mais monani même bango moko batayi défense de peste bango moko soi-disant tribaliste ya ethnie luba bango moko bamoni yango bomona entre les deux pays et pesaka exemple ya Ukraine na Russie ndenge bazobunda alors avion yaba ukrainien et survolaka espace avion ezala avion civil ou militaire et ya ko survoler espace aérien ya Russie ce que est survolé et KIP Meki et Zongi c'est une trahison baluka sikoyo batuna sikoyo Poutine mikonzamboka mais comment se fait que nous sommes en guerre bato wana baya koleka na vie na bango pe boye bakei l'équipe bazongi na bango pe lobi pe baye su l'équipe bazongi lisusu donc ils peuvent nous bombarder à tout moment. Jean-Louis Mbenga le Sako, merci d'être là. Donc bandeko nangai biso avion ya Rwanda Air Rwanda Rwandair et survolaka espace na biso kolongwa kuna bagoma ti eyakati na Congo Brazzaville kotika bato na bango banini mais Félix azali président Félix yé azako déclaré azoloba ke à la moindre petite escarmouche nous sommes prêts ou je suis prêt yako riposter yako répliquer contre Kigali contre le Rwanda à partir de Goma. Mais l'avion Air Rwanda et Zako qui survolent l'espace d'Abisso à l'Obakate. Ambassade ya Rwanda. Bateau Bazako Oyozobele Laki, Butumoike, Bango, Paul Kagame voleur, Paul Kagame Yene Mutu, Ozolinga Okuta Nanaye, à tout prix, Fouaro Solane, pour tout pourquoi Zobon va Congolais. Alors, nenge nini mutu azo oyo lobi kazo bon ba congolais nenge nini mutu o pays oyo lobi ke bazali ko agresser biso mais oza ko continuer ko soigner ba relation na pays wana bandiko na ngai forme nini nango to nito laksabino pour na ko loba ke trahison ezali et que Félix est en grande complicité na Paul Kagame na Rwanda parce que bango to ba pesa pouvoir omoni ba makambo tout to ba yango wana ambassade na bango ya Rwanda pays agresseur mais ils ont continué à fonctionner na kati ya Congo. Vous vous rendez compte de cela et vous voulez prendre qui pour des idiots ou des imbéciles à la moindre petite escarmouche. Tilelo yotozelaka. Ata moi lisasi moko. Toyoka ke beta kuna na Rwanda rien. Mutu wana bozo landa eka azo continuer kokosa et pourtant azali azako respecter ba engagement na ye ba deal na ye ndenge ya signé na ba Rwanda mutu ya boyi même kokanga ba frontière. Burundi kaka eza pembeni ya na biso na Rwanda. Burundi bazwa décision ya bamoni que non le Rwanda continue à faire des agressions na mboka na bango ndenge ba la Congo le président burundais akangi ba frontière na ye en tant que responsable en tant que un état akangi ba frontière na ye apengani ambassadeur à Rwanda ba ye par appeler ambassadeur na bango mais Félix continue très à l'aise dans la relation, il y a qu'à protéger la relation diplomatique entre Rwanda et Nani. Ambassadeur, tous les robots, il y a des ambassadeurs, maman Mogoboye, Bachayekuna, Yamuluba, Bachayekuna, Azalak ambassadeur, ambassadrice Kuna na Rwanda, tous les robots.
C'est quand on explique bino nini na relation na complicité na trahison munene oyo Félix Azo sala haute trahison. Bon mutu a sali haute trahison. Pour ba trahison ezala ba degré na ba degré. Mais mutu a sali haute trahison. To bik sa ina nini o bana nini. Yango na to bina bino bande ko ngai pona ko sukisa. To zali batu oyo to lobaka na bino ba vérité, to za ko continuer ko lobaka bino ba vérité. Pe to ko tikate, to ko continuer ndenge wana. À vous tous de savoir régler cette histoire une fois pour toutes. Et là que c'est un abisso, Félix, rétablir loi pour soldats patriotes. Parce que parmi les bateaux tout ça quand même les soldats patriotes mais vu que l'armée ils ont métier la fonction disciplinaire donc bazali kaka pour répondre à ordre où ils ont mal donné na bateau yo bateau ya Kinshasa bobino mobo yo kaki yango derrière général wana zolo bake bango bazala bango ba simple exécutant bazali ba instrument ya ba politicien donc bandeko na ngai tout ça ko senga kana bandeko oyo ya ba véritable soldat ba patriote oyo ba ndimaki ko tangisa makila na bango pona peuple bo bima na kati ya armée wana soki boko mikomisa ba wazalendo bo lata ba temba ndenge ba wazalendo balantaka bo zwi minduki bo kimina yango to benga na to bute ba ronde dehors. Solution spécialité. En dehors il y a solution solution militaire, il y a ba arme peuple congolais. Boze la ba kinoate. Bo aspirer sur confiance na ba kinoate. Ba kinoa mitu ebe babango. Na ba zododo. Na ba koma ba tabakwiti. Ba koma ba PD, ba koma ba du n'importe quoi. Na ba fanatisme na bango aveugle ya ba politicien, fanatisme ya ba musicien, ba touana nengi tolbake. C'est dans la capitale où la plupart des temps commence la révolution, mais beau paix sa batouana le sous confiance té à partir de vous-même na ba province bisika bozoami. Beau banda révolution. Et ceci, munissez-vous de tout ce que vous avez entre vos mains, armes traditionnelles ou autres, et le bal aura désiré Kabila pour tout benga na bateau. Ceux qui te vendent à la ligne où vont les choses. Ma cambe comme ko accéléré. Boye ba ke bateau et ba commanditaire au batinda bango, en particulier ba américain, ba démocrate, ba comme une fin de parcours na bango devant Donald Trump. Ah, en novembre, les démocrates, bazo longwa, comme une fin de parcours. Alors, balingi va accélérer ma cambo. Yangono moni baza ko aider Rwanda banini tout ça. Et lelo oyoboye bake, na ba mindele monsieur bazo uta ba France, ba partout, ba Roumanie, bazo ya ko bunda bitumba wana, bazo ya pona ko bomba congolais pona ko protéger parti oyo basi bazui. Ce qui bazui nord Kivu, sud Kivu. Ba protéger yango pour et comment un autre état. Donc bandiko ngai to telema oyo nazaki nango pona yebisa bino na mokolo ya lelo yango wana en tout cas Paulin Bwanga gaz de gaz en direct de Suisse petit ngai Paulin Bwanga gaz de gaz no sako esika ozali. Merci beaucoup. Marius Bayende, Kombo Lengi, Marius Bayende. Le Sakonayo, merci beaucoup. Jean-Louis Mundela Bangwandi, Mibaramo, Jean-Louis Mundela Bangwandi. More Kionga, en direct de Mons. Yaleo Mafuta. Merci à vous. Bandeko Nangai, Mama Nangai, Yabitumba. Maman Mongala, Brigitte Mongala, Maman Déboulonné, à Déboulonné TV,
Maman Maserati Kipa Vita, maman la Genesis, maman Lydie 2000, maman Vero Kelani, maman Kenia Musoko, Bob Mabata, Blaise Landana, le Sako na bino nyonso, Albert Nzia, Bolanga la Miyake, bandeko na ngai, Clément Likele, Franco de Lille, merci beaucoup. Tokomi na suka, bandeko na ngai, tokomi na suka. Tokomi na suka. Ya masolo na biso ya lelo. Partagez énormément s'il vous plaît. Commandant Iso ya Yunis Banje. Le Sako na yo. Partagez les directs. Papa Tom le Sako. Papa Tom le Sako. Ise Matumona. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble, bandeko na ngai. Voilà donc Nasuki Awa, en présentant une fois de plus mes très sincères condoléances à la famille, toute la famille de Bokechu Wayambo, sans oublier Papinkoyi, sincères condoléances. Voilà, on est ensemble. Bilili Yangwana Blaise Landana, Jimania TV, ya maman Grace Tumba. Voilà, bandeko na ngai Nasuki Awa. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Ingeta, on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Partagez. Nzambe apambola bino. Bisika nyonso. Bozwami. Bon début de la semaine. Ingeta.